Shabana ye proteja kanga lokola le chombe na couveuse. Okomisi na lokola rescapa naufrage titanique. Kolina na ye diama Gisele Umba Nana lobe yo mon amour. Téléfortifia de mon corps en cas de rechute. Alina kana bonela kailo kola bébé ya moi. Ekila monena pesa kinga ngumi ya suaye teo. Paske nzoto na ye pete pete lokola na malemba. Kolina na ya diama Gisele Umba. Kolina na ya diama Gisele Umba. Kolina na ya diama Gisele Umba. Nana lobe yo mon amour. Mbote balandi ya ne juge point. Mbote bisika biso bino bozwami o mabota mabino kimia ya nkolo ezala kati ya mabota mabino benga bandeko bakota déjà parce que dimanche alelo tozali na mateya oya kafu kafu oyo bilei ya molimo. Alors tokosenga bokota déjà bokota epai wapi bolandaka ne juge point ya frère nabino Mystère Siatula oyo andima ko kabolana bino liloba nankolo Yesu. Bokota deja nazali komona kuna na États-Unis na mboka rale epai wapi frère Bombo Fifi na mwasi na ye mama Mireille Makalebo balandaka biso mokola yenga iso pona kolia bilei ya molimo. Na Lyon tobosanite frère Alain, frère Alino Alain ye bazalaka bongo na yemei frère Pablo et pas wapi balandaka toujours ne juge point bazalaka toujours na poste. Habakouk toujours fidèle na ba poste na bino pote tolanda makambo nyoso oyo frère Sora na Lyon alobaka te tolesa nzoto ça va mais kolesa molimo eleki nyonso. Merci Nabino. Alors bandeko lelo toko te ya bongo na Bible na biso na Jean chapitre 8 verset 12. Jean chapitre 8 verset 12. Et le belibiso nini na kati ya Biblia na biso. Toko tanga bongo na kombo na Yesu Masia po yango ezali liloba. Tokotanga na Jean 8 chapitre 12. Ho bazali na ba Biblia bafungola batanga elongo na ngai. Merci. Tokotanga bongo na Jean 8 chapitre 12. Alors, Bible le bina bisoni ni bandeko. Dans Jean 8 chapitre 12 tina 15. Jésus leur parla de nouveau. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Là-dessus, les pharisiens lui dirent, tu te rends témoignage à toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit. Même si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Quant à vous, vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. Vous vous jugez de façon humaine. Moi, je ne juge personne. Alors, bande konangai, liloba yanzambe, izoloba na biso que to juger personne. Matin na biso, émission na biso, to benga kango, ne juger point. Donc, soki lobi ne juger point, ngai na yondeko, tozali na nguyate ya ko juger ekelamu yanzambe. Ozali nani, to nazali nani, po na juger yondeko. Moto ko juger biso ezali kaka ye moko, Yesu Kristo.
ye moko nzambe yende akojuge nga na yo. Me mingi biso bato ya mokili tomonaka awa na se ya mabele toza ba champion ya kojuge bato. Ye kutu boye, ye kuta kokota lola te, ye makambo asalaka. Ebongo oyo yo salaka na nkuku, nani ajijaka yo? Yango wana Bible eza kopekisa biso ne juge point. Tozali na nguya wana te ya kojuge ekelamu ya Nzambe. Pesa moto conseil mais kojuge ye te. Conseil c'est bien bon po ozozongisa ndeko na yo na nzela, mais yo oza wana tongo midi pokwa kaka kojuge bato. Soko lamuki musala na yo kojuge bato yo na jijaka yo. Et puis mokolo ya suka Nzambe yende akojuge biso ba juste na ba faux. Nga na yo toza na droit ndeko. Longolaka makanisi wana ya kolamuka tongo pokwa uvandi kaka ubandi kojuge ekelamu ya Nzambe. Yebaka ke Nzambe asepelaka nango te. Yango tolobaka toujours ne juge point. Donc kojuge mutu te, oza na droit wana te. Bandeko, Bible ezoloba na biso nini awa na Jean 8 chapitre 12 tina 15. Ezoloba na biso boye. Na kati ya Biblia, bandeko, so totali bien ba phrase, ba parole oyo Biblia eza koloba na biso, esengeli nga na yo to teyama, to landa parole oyo ezali koloba. Pamba te na répétaka awa ke la parole, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Donc parole eutaka nde na Bible. Yango epesaka biso kondima, epesaka biso to mata to sanjolama. Soki tolandi awa na Jean 8 verset 12 ti na 15. Ezoyebisa biso nini? Jésus leur parla de nouveau. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Donc, Yesu azolobake azali lumière ya mokili. Oyo akolanda ye ako marcher te selon ténèbres, mais ako marcher selon la lumière. Eli koloba nini ndeko? Yesu azali mwinda. Soko zolanda ye okotambola selon mwinda. Mais soko zolanda Yesu te yebaka okotambola na ténèbres. Donc okozala kaka na molili. Molili lingi koloba nini? Kosala kaka makambo mabe, kozisaka batu, kotongaka batu, koyina batu, makambo mingi ya mabe. Alors, Yesu alingi totambola na lumière, po azali mwinda. Yesu alobi oya recevoir ye azali lumière. Soko yambi Yesu comme mobikisi, pe sauveur na yo. Donc makamno surtout ekozala na mwinda. Hawa Bible lingo lo sabiso nini? Bible lingo la sabiso ke tozala na bokabwani. Toyeba kosala distinction ya molili o to bengi ténèbres na lumière o to bengi mwinda. Totambola, soko tamboli selon Jésus, o kozala na lumière partout yoko kende. Hakotika yote. Mais soko tamboli na ténèbres, okozala na molili, wana okei kote ya Satan, partout yo okende, Satan pe akotika yote. Donc bandeko na ngai, toyeba kotambola na Jésus, po tozala na lumière. Po lumière wana ekopousse biso to kangama biso na Yesu. Ngai na yo ndeko, tango toza na souffle de vie, toyeba kokangama na lumière. Lumière c'est qui? Lumière c'est quoi? Lumière en ezali nini? Lumière ezali Yesu. Et ça simple, lumière ezali Yesu. Muto azali na Yesu, yona ndaza na lumière. Kasi waza na Yesu te, yona za na ténèbres. Totali lisusu kaka na Jean 8. Na Jean 8 verset 12
tina 15 soki toye na verset 13 ezoloba na biso nini bible na kati wana ezoloba na biso tu te rends témoignage à toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit, même si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Quant à vous, vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. Mandeko, batu, bazolo bana Yesu. Ozomi lobela témoignage na yo eza lokuta, témoignage na yo eza lokuta. Mais Yesu azongiselaki bato wana que Jésus leur répondit, même si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu, où je vais. Quant à vous, vous ne savez pas d'où je viens, ni où je vais. Ainsi bango, ata bozolo ba témoignage na ngeza ya lokuta, mais ngai na yebi esika na uti, mais bino na yebi esika na uti, et puis na yebi esika na zako kende. Mais bino bo yebite esika bo uti, et puis bo yebite esika bo zali ko kende. Donc bandeko, avant de sa témoignage na yo, il faut l'inspirer par Dieu. Le tout le monde a nini. Ba témoignage na l'église et comment ya buzoba. Batu ba comment na témoignage ya mosuni. Pona kaka miswa batu. Pona kaka batu ba mona une église. Ayo ko pesa témoignage. Tala ba témoignage to comment mona lelo. Yo nzambe pena sali na yo. Ozui penza o fraude na bis. Bi on fraude na train. O bon mimbongo na yo. Ozo ya pe l'église, o tomboli musapi. Bande ko boyoka, lelo nzamba sali nazo ya bwe na komi na gare. Na tala bwe ba porte wana ya gare no refungama nango. Na leki na ngai, na bombi mbongo na ngai. Nzamba sali, acclamons le Seigneur. Bande ko yo yibi, o futi tikete. Ozo ya ko pesa lango témoignage. Donc bele ba témoignage tozo mona, ezali sou ba témoignage oyo nzambe aza ko inspiré et comme ba témoignage moko ya musuni po ba mona ye apesa ki témoignage po ba mona ye alata ki bien aleka ki liboso ba témoignage oyo nzambe azolinga ezali ba témoignage oyo a inspiré yo et salami na vie na yo et ko lende sa bande ko mususu mais le loso yoki ba témoignage oyo to koma ko yoka na l'église oyo to koma ko yoka na balingomba na mawa olandi témoignage omoni pene ke eza nango kimusuni eza pene eloko te tala ba témoignage oyo tokoma kolanda lelo ezosala biso na kobanga toyebi te soki tozosambela ya solo toyebi te soki toza inspiré par Dieu toyebi te bandeko na ngai mingi tokoma komona na baeglise lelo yango te oyo bible etindaka biso bible elobi na biso ke soki tolingi tosambela d'abord lokola ba pharisien te pharisien azali nani pharisien azali moto oyo asambelaka na makelele. Ok, la Bible nous dit si nous voulons prier entrer dans nos chambres tokanga chambre na biso to prier Père Céleste o azali likolo akoyoka biso asotika kotia makelele ndenge ba pharisien bazali kosambela to mitala lelo eske tosambelaka ndenge Bible tindaka to sambelaka ndenge biso moko tolingi yango zomona bato bazo prier mingi mais mabe ezali kosila te tozosambela bele mais mabe ezali kosila te tozosala na kaka mabe biso na biso to mitala est-ce que tozosambela ndenge nzambe alingi to tozosambela ndenge biso moko tolingi. Donc Bible ezotinda biso makambo mosusu biso tozosala na biso makambo mosusu kobana ba témoignage na biso kobana ba prière na biso kobana na façon na biso lolenge na biso ya kosambela tozokende mingi ya kote yango moni o tozosenga pa ya nzambe tozozwa yango te po tozokende à côté to se réformer na Bible nde nzambe akobenisa biso akosunga biso. C'est le moment ya kosala lolenge nzamba lingi
biso tokomi kosala ndenge biso moko tolingi nzambe alingi bongo te. Bandeko na ngai tozokenda suka mvula, tozokende po tokota mvula ya sika, bitumba eyaka mingi, satana pe atelemaka mingi parce que eza période na ye, eza temps na ye oyo satan amekaka bato, oyo satan abundisaka bato. Tosala keba na baperiode oyo tozokende, baperiode ya bafete, batentation ezalaka mingi, toyeba kolenda, tolata elamba ya sika, elamba ya molimo, tolata nzoto na ya nkolo mpo te tokoka kolonga na bitumba oyo ezali koya na bamvula ya sika. Batentation nazobandela eyaka mingi na kote ya suka, na yango tolenda tokangama na parole de Dieu mpo te emema biso mosika, tolendisana, tozala na foi, tomatisa kondima mpo baperiode oyo nde satan atelemaka. Tolala te, tozala toveye mpo totala bitumba oyo tokokenda ngo wapi. Totika distraction pamba te tozokenda periode ya bafeti, tozokenda baperiode oyo biso moko toyebaka te tozokenda ngo wapi, oyo biso moko toyebaka te tozokenda ngo wapi, parce que période oyo eza période ya mabe. Vraiment tolenda po satan alonga biso te. Partout ozali, soki olamuki obondeli, na midi obondeli, na poko linkolala obondeli, pamba te ozala revêtu na molimo mosanto, Esprit Saint elata yo po satan akoka biso te. Po ba période oyo nazobandela eza ba période mabe, ba période moko batu bamekamaka mingi. Donc conseil nazopesa na mwana na nzambe esika nyonso ozali, kobosa na prière na yo te, yango nde force na yo, yango nde ebundeli na yo, yango nde ekotelemisa yo vis-à-vis ya batu mabe oyo bazoluka shit na yo, oyo bazoluka bakombattre yo. Donc zala toujours na Jésus kati na yo, kati na bomoi na yo, nde okolonga etumba. Donc muto alemba te, moto asambrouye te, muto akota na distraction ata mukete. Alors toleki na 1 Timothée verset 5 tina 18. 1 Timothée verset 5 tina 18 ezoloba na biso nini? Tokotanga bongo na kombo na Yesu Masia. 1 Timothée 5 verset 18 elobi na biso boye: même pour un petit geste de la part des autres, apprenons toujours à dire merci. Bandeko, bomoni verset biblique oyo ndenge ezoyebisa biso. 1 Timothée 5 verset 18. Même pour un petit geste de la part des autres, apprenons toujours à dire merci. Bandeko, Bible ezoyebisa biso que donc ata geste ya moke euti epai ya bandeko, faut to apprendre ya koloba merci. Merci oyo bomonaka na miso na biso bato eza moke, mais na miso nzambe merci ezaka monene. Bandeko, to apprendre ya koloba ne fiske merci. Merci yango nde efungolelaka moto nzela. Merci yango nde ezali porte ya ba bénédiction toyebaka te. Ndeko na ngai esika nyonso ozwami, ma sœur en Christ, mon frère en Christ, faut lukaka baloba na yo merci. Estokaka ba merci na bomoi na yo soko lamuki na tongo eloko liboso koluka moto ayebisa yo merci. Ngate mnazolo bango me Bible mutezolo bango na bande lisusu. 1 Timothée 5 verset 18 ezolo bana biso nini?
même pour un petit geste de la part des autres, apprenons toujours à dire merci. Même pour un petit geste de la part des autres, apprenons toujours à dire merci. Dans la Bible, nous avons biso ba geste mso amike moninga sali yo yuzo kansango eza droit. Eza droit te. Faut ko yeba ko ba merci. Hein? Petit geste ba sali yo. Yuzo monanga nini? Pona lipo apesinga ha eloko nini? Po kitu amemisinga ha eloko nini? Po ninga tikelinga sikana vanda ha eloko nini? Po apesinga mwa bitaboyo ha eloko nini? Po na ola sanga place na lukwa musala eloko nini? Po amema sangi eloko boy eloko nini? Babi na biso na Bible, même pour un petit geste, apprenons toujours à dire merci. Merci, merci. Et qu'on fungole au porte. Merci. Mandeko. Toye baka valeur à merci te. Surtout la mokina tongo, toye baka geste ni to salak. Po balo bano merci. So balo bino merci, yé baka ke na boîte na yo na caisse. Nzamba zo bombela yo ba merci wana, yangwe ko salisa yo, yangwe ko bundela yo. Bah merci. Bah merci kako mona merci. Merci lingo lobaki o sali acte moko ya bien, yango ba ibuna yo merci ndeko. Ba ba merci pam bate, c'est que yo mutu o sali acte bien. Ba msusu po sala acte bien, o mona mama na poussette na mwana, mais misaye. Tango okita mama na koloba na yo merci. O moni mama na mukumba, mais misaye. Tango ko memisaye merci. Ezali muke na miso biso bato mais na miso na nzambe merci zaka toujours eloko ya valeur eloko ya motuya soki moto ulamuki na tongo lukaka yo moko na kozoba merci ndenge nini donc nasala bolamu po ba merci na ngai kote belé donc lukaka ndenge nini bato akopesa yo merci donc na ba geste oyo yo kosala yango na bato ko répondre yo ah ndeko merci. Ndeko merci na acte salaki ndeko merci so moni bazo peso merci te yeba ko zo sana yo bolamu te ça sert à rien na caisse ya nzambe bazo bombela yo bolamu ata moko te pour ba peso merci te donc ozo sala bolamu te yango bande ko faut se contrôler to yeba kaninga to zo marcher na ba pa na biso na etamboli na biso lolenge to zo tambola na mokili to yeba kake ah leo na sali bolamu boni bato boni balobi nanga merci bato mi balé kaka c'est que na sali bolamu mingi te ah bato 10 balobi nanga merci c'est que na sali bolamu ebele c'est que nzambe azo côté nga ba très bien so balobi no merci kuna nzambe à côté très bien donc to lukaka bandeko et sikanyos to kozala to sala ka bolamu po baloba na biso merci bazolo bango pona biso te bazolo bango pona nzambe so bolobi nanga merci donc nzambe pe à côté nga na likolo ke na sali bolamu moko na se oyo yo ndeko olobi nanga merci donc to sala ke fort partout ozali ya ko sala ka bolamu po bolamu e polaka te bolamu to sala ngo lelo un jour e ko ganga bolamu jamais pola mutu no so asaka bolamu na suka nango azwaka toujours le futi kozela te moto a mokili o bosaleli bolamu apesa yo to azongisela yo mingi to monaka na sala ye bolamu abonga bosananga non ma sœur non mon frère kozela bolamu et pas ya moto te zelaka bolamu retour nango et pas ya nzambe yo continuer ko salaka bolamu na yo mais muta ko futa yo eza moto wana osali bolamu te muta ko futa yo eza nde Yesu Masia oyo akufaka pona masumu na biso yende akozongisela biso bolamu oyo tozosala na se nzambe mokeli yanga na yo yende akozongisela biso bolamu nyonso oyo tozosala na se biso loko tokozela kaka pa ya moto merci somme tazongiseli yo merci te c'est que azali ingrat asali ingratitude mais ata ya azongiseli yo merci te mais song yo sali geste na yo oyo ya molamu ya bonne foi ya ko aider mutu nzamba azomona oaza na likolo ata moto mokili azongisi merci te mais soki acte wana esengi ke basoinga merci nde bakopesa merci epai
na Nzambe. Alors po bolamu yango wana nde lifuta na biso awa na se ya mokili. Oyo asalaka bolamu a continuer toujours kosala bolamu. Nzambe aza juste aza likolo atalaka oyo paso continuer kosala mabe, oyo azosala mabe atika soka lingi kotika te a continuer kosala mabe akozwa lifuta na ye. Bino mo boyebi ke salaire ya péché eza toujours liwa. Donc voilà, bolamu epolaka te, to continuer toujours kosala bolamu. En tout cas bandeko so bomoni ngai triste lelo, vraiment tozali na sango ya pasi oyo nazoteya kaka mpona koteya, mais euti kokwela biso awa na studio. Namoni sœur na biso mama Gisèle Wumba na frère Edino Panza sango ya Congo bazali kolela mai na miso pamba te na minute oyo nazoba na bino. Touti bongo kobungisa mama Tete Jonandeke Jongandeke, touti kobungisa mama Tete Jongandeke o mingi bayebi ye na nzembo na ye esalaka succès. Oh libala libala eutaka na Nzambe, oh libala libala mokano ya Nzambe, oh libala libala euta na Nzambe, oh libala libala tala moto oyo sengo na likolo moto ayimbaka nzembo ya boye mama Tete pe a son âme atiki biso ezali pasi. Bato bazali kolela se kolela mingi bazali kotuna kufaki mokoloni na kufaki bongo mercredi oyo eleki pamba te liwa ezali pasi ezali nzela na biso nyonso. Tozali kolela mes condoléances na famille biologique na ye oyo na famille chrétienne bayebanso oyo banzembo na ye elendisaki bango. Vraiment tozopesa condoléances na libota mobima ya bana na Nzambe ezali nzela na biso nyonso ndenge na lobaka to milengeleke to bongamaka pamba te liwa tango yaka elobaka te eyebisaka te. Asalelaki Nzambe tana ye koki Nzambe abengi ye biso baye totikali tolenda na bapriere tosalela Nzambe na bosolo po toyebi ngonga te toyebi mokolo te. Mama Tete molimo na yo epema na kimia, Nzambe abomba yo oloboko na ye ya mobali. Vraiment sango ya mawa oyo tokokabona nango ngai na bino na pokwa lelo dimanche lelo to bosanité epai wapi na Pierre Vivante pasteur Emankenda na mwasele mama Blandine bango pe bazali kolela liwa ya mama Tete ezubiso lokola kake oyo tondimaki te. Bato kaka ya malamu bazali kokende, bato kaka ya kimia, bato kaka oyo basalelaki Nzambe bazali kokende. Toloba nini ezali mokano ya Nzambe biso baye totikali to sambela makasi po tozala près mokolo ya liwa et surprendre biso te. Tokomi na suka ya ne juge point na biso na sango oyo ebuki ngai nzoto tolemba te toza toujours na makasi toza toujours na courage. Mama Ana mama Nzekani Ana Nzekani mama na Gladys Ntoya epai wapi na Gare du Nord amesana kolanda ne juge point ya lelo zala toujours na nguya oza kokomela biso ke mama Tete osepelaki na ye mingi esali yo pasi ata biso pe na studio fotala bawili kunda bazali kolela mai na miso. Mama Gisèle Wumba akopangusa mai na miso akolela vraiment ezali pasi. Edino Panza sango ya Congo mwana mobali alelaka bongo te papa sika kolela Nzambe apesaka ye pe azwaka. Mama Tete oke na kimia osali mingi mpona ba chrétien, respect vraiment obundi mingi mpona ba chrétien banzemo na yo elendi sibiso mingi. Alors papa Martin kama motema ya mama Julie kama bango pe bazali na mawa balingaka mama Tete makasi bazali kolela na biso elongo. Vraiment esali biso
pasi. Papa Vicky motema ya mama Prudence bango pe baza kolela toujours kaka mama tete po liwa oyo e briske biso. Mama Christine na Bordeaux motema ya papa Maketo e liwa ya mama tete esali biso pasi makasi. Vraiment soki bomoni ke nazwi Bible na ngai na tie na se ya lipeka boyeba ke ne juge po ya lelo e komi nango nasuka soki topesi merci te na mama présidente mama Jetou Siatoula pour ba verset biblique apesaka biso topesi ye merci nzambe ya batela ye apesa ye susu sagesse ya makasi na intelligence pona tokuta na bongo mokola yenge ezali koya soki Yesu Maxia azongite nde tomonani dimanche ezali koya pona ne juger point na biso topesi bino lisusu merci. Papa Ali Matuba Ali Kibesi motema ya mama Jeanne papa Matuba maître motema ya mamu topesi bino bambote na nkolo bino bolandaka ne juger point ya lelo ekomi nango na suka pasi ezosalanga na motema mpona liwa ya mama tete ezosalanga pasi ndenge ezali kosala bino nde tokutani dimanche ezali koya courage na libota ya bana na nzambe nzambe ya pesaka nzambe pe azwaka nde tokutani dimanche ezali koya ne Jésus po ya lelo ekomi na suka soki Yesu Masiya azongi te tokutani lisusu napesaki ngangu Yesu ayeteo paske nzoto na ye petepete lokola na malemba kolina na ya diama Gisele Umba kolina na ya diama Gisele Umba kolina na ya diama Gisele Umba nana lobe yo monamu